Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour. Dans mon union, il y a occasion, il y a la vidéo. Maman bijou, n'a pas la lélo. On a des vidéo à moi si n'a pas la bijou d'or. Maman bijou d'or, ça fait longtemps. Bon, on a dit sur le gars maman bijouté, maman bijou d'or a ça il a rabino musala les sous-souté. N'a pas encore conseillé la vidéo tant que na bombé longi parce que santé nanga ezala ki bien té. Maladie oya et beta kinga libota mobimba. Mais gloire à Dieu. Na bolingo nzambe nde toyokaka maladi yango ndenge ezalaka mais epala biso ekotaki esalaki kaka lokola grippe en tout cas eke musika eza lisusu te yango mama bijou d'or naye kokumisa nzambe parce que abatelinga la famille nanga ça fait au moins 2 semaines azalaki malade mama bijou d'or abiki oyo ngai ndenge toyokaka esalaka kosukosu esalaka pema esalaka boye mais epala nga nyonso to wana natikali komona yango te. Et là, vous avez dit que vous avez et puis nous autres, vous avez vraiment courage de les mais nous avons dit nous surtout essayer que nous musika et moi maman bijou lobby en tout cas abonner na baza ko monkenga merci beaucoup na bato bobenga na privé pour na retour na tam sous tout na conseil toza la sujet moko toza la dossier moko eza vraiment makasi. Dossier autozalango pour le moment ezako donc ezako na mutu moko te ezako na biso nyonso donc mutu na mutu azako développer yango na ndenge na ye ngala lobi na otika boete babone na ngana surtout bopesa nga conseil mama bijou d'or asolola na meka kotalisa bino ngo ba point de vue nanga parce que toza livre mama bijou d'or na loba na bino ngana za la partie prité nazala au milieu nazala na kati na jija kapete na linga ko juger surtout dossier o nazo linga ko solo la bosi bomoni profil nango eza dossier moko eza makasi na kaya boye mama bijou d'or ngala kondala mingi ka ba papa na kondala ka ba maîtresse te na kondala ka ba femme légitime te na kondala ka toujours ba papa parce que soki yo papa oyebi ozala mwasi na yo kolinga mwasi mususu te parce que moi la mwasi oyo ozokende kolinga ye wana ye bazoluka libala donc eza pasi mingi yango wana mama bijou d'or na ye tosolola lisolo ya mama kulutu na mama leki na papa na biso oyo bino nyonso tu mokili mobimba boyebi na kombo ya papa na biso Tshisekedi oyo azali président ya mboka na biso Congo. Mama bijou d'or ndeka na lobaka ta mfesa mbala liboso otala okota la chaîne nanga o découvrir nga ka pona mbala liboso kotika nga boete s'abonner fina croche wala notification pour makambo surtout na banda kotia ekomela ka na facilité nyonso mama bijou sala makambo ebele na tsaka ba information mama bijou alambaka mama bijou sala ba émission ba amser émission ba promotion ya ba star mama bijou abeta masoluza ka chaque vendredi na 20h30. Mama bijou sala ba publicité abatu neti robo bozomona kala mingi te ekokota na boutique na biso na bido na matonge irebu A37 c'est na télé minute c'est bon nango bien robe na biso o eza ba nouveauté eza ba couleur révélée yango yo kala mingi te ezokendeki ekokota na boutique na biso boutique bido eza na matonge na irebu A37 eza ba couleur ebele et puis ba taille eza na monia eza na toza na ba L toza na ba M toza na ba S toza na ba double S oyo toza na ba non double toza na ba 2X toza na ba S non bezaka XS ya muke makasi et puis oh mama bijou lati oyo ezali M non ezali L. Donc ma robe la biso eza bien vraiment pour la rose au pépé donc kitoko makasi kala mingi te ezokota la boutique Bidor TV commander robe na yo
pona soki ekei okende kozwa pake na yo na ndenge moko ya malamu pesa biso tai na yo pona ndenge tozotinda biloko tokotisela yo bilamba oyo eza kokende mama Bijou asala ba publicité ya biloko ya batu mama Bijou asala makambo ebele tozonga na lisolo oyo mama Bijou do aye pona mokolo ya lelo mama Bijou do masolo na tokobeta lelo eza kaka mwa nazopesa kaka mwa ba point de vue nanga ezali ya mama na biso Gisèle Pela ezali ya mama na biso mama Denise et puis ezali ya papa na biso papa Félix et puis kotala ndenge mama na biso mama Marthe oyo aboti mama na biso Félix après oyo aboti papa na biso Félix ndenge alobi na suka mama Marthe donc mama Marthe na suka tokobanda nanu na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Gisèle Pela mama na biso na kombo ya Gisèle Pela biso surtout tozoyoka ba témoignage biso surtout toyebi avant ba élection toyokaka déjà que oui papa na biso na kombo ya Tshisekedi azalaka na mwasi mosusu kombo na ye mama Gisèle Pela donc pona kotalisa bino ke libala wana ezali libala moko ya lelo te ezali libala moko ya kala avant notre président akoma oyo azali lelo toyoki ba témoignage que mama na biso Gisèle abandaki na ye kosala mosala na ye ya malamu na Belgique papa na biso na kombo ya Félix Tshisekedi azalaki nanu na mosala oyo aza nango te azalaki na ye kaka mwana ya Tshisekedi toyebi biso nyonso tu balobaki papa na biso ateka pizza papa na biso asala boye mama na biso Gisèle alingaki ye kaka na modèle wana na moma wana bazalaki na mama na biso Denise na mama na biso Gisèle bango tout bazalaki na bango kaka ba maîtresse parce que papa na biso Félix nanu abalaki mutu te tokokoma na point ya totuna nanu soki papa na biso Tshisekedi abala mama na biso na kombo ya mama Denise wana baza kopotana kaka ndenge tolobaka Gisèle azobima na papa na biso Tshisekedi mama na biso Denise azobima na papa na biso Tshisekedi bango surtout bazalaki ba maîtresse mama na biso Gisèle eza libala ya lelo te eza libala ya kala et puis libala oyo esi eboti bana ezalaka tout donc libala soki eboti bana ezalaka déjà na poids ekomaka na poids moko boye toza baafricain libala wana eboti bana baza na kati et puis bino moko bomoni bana yango oya suka modèle alanda papa na bango eza kutu na kati ya bidor suivi awa oya suka modèle alanda papa na ye makasi donc libala wana eboti bana baza na kati et puis eza libala ya lelo te soki nga na kopesa ndeko na ngai ya mwasi na kombo ya Gisèle Pela comme conseil mama Bijou do akopesa yo eza kaka yo moko oyebi papa ya bana na yo ou bien mobali na yo parce que nyonso to biso tozoloba ta mosusu mpe eza yango te oyebi soki bozalaka ntina lelo oyebi mpe soki bosi boboyana na bino ntango avant koma président parce que bebe wana aleki 50 bebe wana aza na mokie papa na biso Tshisekedi akoti mpe pouvoir kala mingi te donc yo moko oyebi vérité libala na bino soki ezalaka kaka ou bien esi ekufa comme conseil comme sere na yo nga na kopesa yo zwa position na yo et puis oza mwana ya mongala donc zwa position na yo donc soki libala ezalaka te landa baloi ya bana na yo parce que bana baza déjà aussi obotela papa na biso Tshisekedi bana kitoko donc déclarer droit na yo pona bana na yo soki pe libala mo ezalaka kaka papa na biso Tshisekedi atiaka yo kaka toujours donc ozala mwasi nanga yo moko oyebi yebaka nde nini ya kovivre sikoyo parce que ekomi difficile président azali te lokola mutu moko boye kokolanda mbangu na musala okoti mbala moko omoni ye président azali ava amona yo il faut ye moko alinga donc ye moko soki alingi possibilité kozala kaka akomona yo sikoyo na kana bino soki président alingaka yo ntina lelo ayebi ndenge nini akoki kopo eza na bato mosusu bazoloba nalandaki ndeko na nga moya mwasi azoloba donc ase papa na biso Tshisekedi asa koma président koma akoki komona mama Gisèle
oui bien sûr akoki komona ye ata na bakongo wana ndenge mama Gisèle azalaki soki papa na biso Tshisekedi azala besoin komona ye na minute akotindela ye ka voiture moko ya suspect eye ezwi mama Gisèle akoti na kati bake bakutani na bango possibilité ezali à condition papa na biso Tshisekedi alinga mama Gisèle azala toujours na amour na yo parce que soki aza na amour ya mama Gisèle te soki bolingo yango esila ekomi impossible okozwa ye wapi parce que kozala président en tout cas nayebi te aza président de la république donc soki alingi yo te soki aza na besoin na yo te okomonaka ye te babebe wana aondozala kaka kotala papa na bango na batelevizio kotala papa na bango soki alingi te mais soki alingi nyonso to eza nango na facilité conseil comme mama Bijou do akopesa yo landa droit na yo si na suka parce que yo moko muto yebi vérité biso to yebi te toza kotatone image oyo touti komona ya suka awa ya mama na biso Gisèle ya liboso ya salaki d'abord aza na kati ya ndaku tomoni jeep bato ya DGM baye kozwa ye bato boye baye kozongisa boye et puis toye komona lisusu image oyo ezali choquant ndenge bazwi mama na biso Gisèle na makasi bakotisi na katikati ya avion mama Gisèle azosala trouble en tout cas nyonso to wana biso bamama toza na nsima na yo tosepeli te mpona kosepela na baacte ya boye seki oza mutu te zala na place ya mama Gisèle quelle humiliation oyo mama Kulutu asali ye mama Gisèle zala forte landa badroit na yo ti na suka kota place nyonso oyo koki kokota mpona koreklame badroit na yo nga mama Bijou do na bwakeli yo bafleur parce que nayebi eloko mosusu nakoki koloba te napesi yo kaka courage sois forte zala makasi parce que libala oyo esi eboti donc oza na bilembo ya bana ya président na biso donc tolinga te bana ya président na biso baza epai na yo donc wana eza kaka mpona mama na biso na nkombo ya mama Gisèle mama Bijou do alobi sois forte tokomi na ka ya mama na biso mama Kulutu na nkombo ya mama Denise mama na biso Denise yo oza première dame biso tolingaka yo parce que oza mwasi ya président na biso mama Bijou alobi kozala première dame eza facile te kozala pe femme légitime eza facile te pesameli mutu nyonso tu te yo ozali mwasi ya président il faut ozala exemplaire mpona couple mususu il faut kozalaka exemplaire mpona biso oyo tolingaka yo parce que ozali mwasi ya président na biso mama na biso Denise bato nyonso tu baza koloba toza na posa tomona ta image oyo papa na biso Tshisekedi abalaki mama na biso Denise ekosala mpe biso bien mpona tozalaka nango mpe toza na besoin ya image wana ata coutumier ya pamba tomona parce que femme légitime il faut babala yo oza femme de légitime tomona bilili ekosala biso malamu parce que toyebi ke mama na ngai nalingaka lisusu mingi na nkombo ya mama Olive mwasi ya papa Kabila tomona biso nyonso tu ndenge babala mama na biso Olive femme légitime mama Bobila Dawa toyebi ke oui papa na biso Mobutu que son âme repose en paix abalaka ye mama na biso Denise femme légitime soki babala yo bilili emonana parce que soki bilili babala yo pete nga mama Bijou na koloba ke bino nyonso tu boza na bino ka ndenge moko sikoyo yo ndi mutu bazwa yo bapona yo batia yo na place wana mama Denise mobali aza ya yo biso tomonaka bino na papa partout bozalaka na ye donc mobali aza ya yo mpona kobotola yo ye boye eza facile te eza kwanga te eza vraiment difficile parce que mobali azalaka ya yo donc mama Bijou comme conseil nga na kopesa yo kaka zala motema ya kokita parce que femme légitime alukaka bamakangu te yo moto oza femme légitime pourquoi okende kolukaka ti mama na biso na nkombo ya Gisèle pela mpona nini bamama na biso tomona bamama Olive baleka mama Olive papa Kabila pa sala pe bamkamuna bandenge na ye oyo toyoka me totikala komona teke mama Olive akosula aluka
makambu wana soki akoluka bango silencieux sans trace mais oyo mpenza etiki trace etiki bavideo elobisi bato esali kitoko te. Mama na biso na kombo ya mama Bobila Dawa azalaki na motema munene mama na ngai wana motema munene paske papa Mobutu mpe azalaki na babakambo ebele abandaki kosala mais totikala komona te ke mama Bobila Dawa atelema na place oyo azali akende koluka bamakambo ou bien epuis lisusu nini moma na biso toza na vitesse oyo toza nango eza vitesse ya mabe. Osali ka likambo boye bafilme osali ka likambo boye na minute internet eyindi. Mama Denise comme conseil nga ndeko na mwasi na opesa yo moko moto tumoli bamakambo oyo ezala batu mingi bayebaka na bango kututa msusu Giselle te. Ezala batu mingi toyebaki na biso ata te kita msusu papa Tshisekedi aza na bana quelque part ya mikie o balanda ye makasi boye. Yo moko moto tumoli dossier yo moko moto bimisi bamakambu donc esali bien te na place na yo oyo ozali ya ki première dame femme légitime. Yo il fallait ozala la maîtrise, il fallait osolola kaka na papa oyebisa ye olobi mwana mwasi oyo lokola obotana ye pesa ye ta mususu pesa ye ta mususu fo moko boya ebele mpona alimwa na vi na yo apusanaka pembeni na yo te abokola bana na ye ou bien tozwa bana wana soki possibilité ezali tozwa bango tozwa mama na bango topesa ye mbongo adebrouye vi na ye abala mwasi mobali mususu mpona aderangeaka nga te. Fallait osolola na papa bongo bato mosusu baza kolobaki ezali papa ye moko aza pe na kati ya makambo oyo ya kosala ke donc bobengana mama Giselle ndenge bobengani Giselle boye oyo mokili mobimba eningani. Ngai vraiment nayebi te soki mobali oyo aboti deja na mwasi na ye bana akoki kosala eloko ya boye. Et puis mobali yango nani papa na biso azali président de la République tozopesa ye ba respect ebele vraiment likambo oyo dossier oyo esali kitoko te. Mama na biso na kombo ya mama Denise première dame na biso yo moko moto luki otumoli bamakambo oyo yo moko moto lobisi batu bilobela yo moko moto sali nyonso to oyo ifale kosala parce que omemeli makambo na yo na ndenge ya malamu te. Il fallait kobenga donc yo za déjà première dame mobali aza déjà ya yo il fallait kobengisa mama na biso Giselle mobali na avandi bovandisi ye wana boyebisi ye biso tolingi tozwaka mosusu bana tokopesa yo boye tokosala yo boye ou bien obokola bana na yo soki okutani na mobali mosusu bala na yo mbongo na yo yango oyo débrouiller vi na yo ezalaka bongo bamama kulutu mingi bafini kaka bazipi kaka omona mobali na ye aza na ye na mbongo mobali na ye aza bien ata mobali na ye asali mabe ye na mobali na ye bakokopere bayokani baketa mosusu bazwi mwana wana sans trace mokili ekoyeba te. Il fallait quand même kosala bongo parce que sikoyo honneur ya papa na biso ya Félix Tshisekedi eza vraiment na se makasi batu baza koloba n'importe quoi eza mabe mpona mosala na ye parce que place aza wana biso batu totia ye bapeuple nde mutu bavotaka président aza président il faut azala exemplaire yo mwasi ya président oza président te yo mwasi ya président oza wana ozali aide na ye mpona kopesaka ye baconseil ata na privé ndenge bozalaka likambo oyo eye makasi mpona modèle bomemeli yango ifale kaka ebima ndenge ebimi comme conseil nga ndeko na mwasi na kopesa yo na yebi te soko koyokaka video omeza ya yo moko te eza ya biso nyonso tu bamama oyo bozala bino bafemme légitime mobali na yo azwi ta mosusu maîtresse libanda zala na maîtrise yeba ndenge zala na maîtrise
yeba ndenge nini ya kosilisa likambo wana kosilisa ngonga mpona nga na omona kaka ke mobali na yo avandi bobengisi mwana mwasi wana akoti bosololi botie makambo na mesa ya bongo nde malamu isaji ya kozwa bana bozwi bana mama oyo azali o femme légitime mama kulutu alukaka bamakangu te okokende koluka bamaîtresse libanda pourquoi so okomi koluka bamaîtresse libanda seke maîtresse wana aza koétouffe yo ya modèle mosusu parce que so nani maîtresse wana aza koétouffe yo te okozala na yo na ntina na ye te mpona komona papa na biso Tshisekedi eza facile te eza ye moko nde ifo ye alinga soki alingi akomona yo soki alingi azalaka na numero ya telefone na yo aenregistre yo akobenga yo mais soki alingi te okozwa ye wapi okokotela place nini mpo mona ye en tout cas likambo oyo esali pasi mingi na motema biso nyonso tu bamama toza vraiment dessus na comportement ya bandeko na biso ya basi surtout vraiment ya mama na biso mama Denise vraiment donc mama kulutu zala na place na yo parce que bato bakomi koloba mingi bato bakomi na besoin bakomi koloba donc tokomi na besoin tomona bafoto nde babalaki yo tokomi na besoin tomona donc makambo ebele oyo ta mosusu kutu tozalaki nango na ntina te tobandaki kobeta yango kara toyebi kaka ke président na biso mwasi na ye et puis c'est tout wana ezalaki nango kaka mwa conseil moke eza kaka mpona mama na biso mama Denise te eza mpona bamama nyonso oyo ozalaka ke mobali na yo aza na quelque chose oza na yo femme légitime zala na maîtrise kokende koluka bamaîtresse te tika bango place baza wana kotia bango kate parce que soki otiaki bango kate mbe mokili mpe lobi boye te eza ya bato mingi ta mosusu bayebaki na bango mpe ye te yo moko kaka moto lobi yo moko kaka makambo oyo osali yango wana nde moto esali ke mokili mobimba eyeba ye tokomi komona bavideo ya kala mama Gisèle akende kosala soki banzela soki na Équateur mama Gisèle akende kosala nyonso to wana tobandaki kotia yango kate tobandaki koyeba yango te soki oza mwasi ya libala oza femme légitime zala na maîtrise kokipa bamaîtresse te beta bango kara yo talaka mobali na yo et puis surtout soki oyebi ke balingaka yo okena bamaîtresse wana wapi obanda koluka bango peut-être ntango moto omoni bandi komona ke okomi étouffé babiloko mwa ndenge wana mais moto akoki kosilisa yango eza kaka mobali na yo eza mutu mosusu te mobali na yo kaka parce que mobali na yo soki alobi aboyi maîtresse wana kokanga ye na makasi te mobali na yo soki alobi ka lelo nasilisa likambo yango mpe ekosila mpe elali parce que komona président eza facile te kande mama Bijudo azoloba vraiment ete ya biso ete ya bafemme légitime mwasi na ye mobali na yo soki aza na ye na bamakangu tika bamakangu wana bavanda esika bazali yo sololaka kaka na mobali na yo yo lobaka kaka na mobali na yo nde moto aza capable ya kosilisa makambo wana parce que maîtresse wana akangamaka na mobali na yo na makasi te mama Bijudo nga naloba yango toujours nakondala kaka bapapa parce que soki oyebi koza na mwasi na yo pourquoi okende kolinga libanda mais oyo ya dossier na biso oyo toza nango oyo mama Gisèle na papa na biso bazala ya lelo te libala ya kala avant papa na biso akoma président donc mama Bijudo alobi naza na parti pris te naza vraiment na kati nazosala kaka analyse mpona kopesa babone na ngai nyonso tu mayele ke likamba boye ata ekomeli yo yeba ndenge nini ya kosala yango yeba ndenge nini ya kozwa yango komema yango mbangu te tala likambo oyo ezalaki nango na kuku ebimi na poisa parce que modèle démarche ebandelaki ya liboso ezalaki d'abord malamu te toza na mokili ya batelefone toza na mokili ya makambo ebele vitese ya internet kotinda baya kotoka mutu na jeep mutu yango mpe aza na ye mpe mwana moke te aza mpe mokolo ye mpe akoloba ye mpe akoganga donc esali kaka malamu te mais soki olukaki ye na ndenge na bino moko bosololi ta mosusu olingaki botia makambo nyonso tu na mesa et puis mutu moko mpe te alingaki ayeba ke mama na biso Gisèle bopesa ye chance ta mosusu azwa mobali na ye mosusu bosolola na ye
bosolola naye parce que soki mobali alobi na boyi yo omata okita soki aboyi yo aboyi yo. Mpona mama na biso na kombo ya Denise na asir bandeko na nga boyoki nga tozalaka na maîtrise biso bafemme légitime totika mibali na biso basala parce que soki mobali alingi yo kaka soki mobali alingaka yo donc akozwelaka yo mpe mbanda te donc soki mobali alingaka yo ata azwi bambanda wana bakoya kobotola place na yo te parce que eza place na yo. Donc eloko eza important yango wana biso tomonaka mama na biso partout esika nani papa na biso Tshisekedi azokende bango wana bazoya tomonaka jamais nani papa na biso Tshisekedi asalaka ba échange voyage oyo ake na oyo voyage oyo aye na mama etikala kosalama te quelque part respect yango wana oyo biso tolingaki kaka yango wana parce que soki totali bien tokei nano na makambo ya papa na biso Tshisekedi mboka na bango coutume na bango babana basi ebele eza mutu ezali mobali ya liboso te oyo akozala na maîtresse ezala ye non ezalaka nango nde ebimaka te surtout na baposte na bango wana nde kobima te aza deja coutume na bango akokai kozala basi ata 5-6 epo aza na mbongo na ye ya biso nini quelque part eza vie privée na ye mais loko ese komi na média yango biso toza koloba yango biso toza koloba boyoki audio ya mama na biso mama Marthe ndenge mama na biso Marthe a défendre a sololi kitoko mama merci mama sololi bien pona mwana na ye donc nani yango asala makambo bongo ta bamba président na biso libanga azate nani yango pe asala te ke o ba ata na kati ya famille na yo soko ozwa chance ozwa bima na yo kaka boye mbala moko allez femme légitime otikala kozala maîtresse te eza yo mais ata na famille na yo ata na entourage na yo mutu moko te azala maîtresse eza ya liboso mbala ya liboso na mokili kaka maîtresse azala mama Gisèle eza mbala ya liboso na vie mutu asala azala basi mibale ezala papa na biso Félix eza nango makambo nyonso to esi esalama nango eza ndenge kaka ke soki ozali madame ozali femme légitime ezala na maîtrise bombaka basalite ya mobali na oyo fini kaka yango yeba ndenge nini ya kofinika yango mpona mokili eyeba te bamama bobila dawa bazalaki basage parce que mama bobila dawa donc ngai ndenge nazoloba boye président baprésident nyonso tu baleki mutu oyo takoki olobaki na yebaki bango mwa mingi mwa ekokoza na papa na président Mobutu que son âme repose en paix bango nde mama na biso mama bobila dawa esika azali merci longonia abandaki kokutana na makambo na ye me mama wana azalaki toujours na maîtrise parce que ye nde mutu aza na place wana jamais nani papa na biso Mobutu akozwa soki mwasi moko boye ou bien cousine moko boye abima na ye na tv non parce que mama bobila dawa biso nde toyebaki ye mpe azalaki kaka place azalaka wana ti papa aza te ye kaka nde toyebi ye c'est tout tokela mama Olive la même chose donc bino soki ozwa chance na mokili obotama na yo kaka mbala moko boye femme mwasi ya mutu femme légitime otikala kozala ba maîtresse te banini te wana epesameli yo mais eza te ke eza mbala liboso te na mokili ke mutu azala maîtresse ezala kaka mama Gisèle parce que ba maîtresse pe bakomaka ba madame mokili etanga esalama nango bongo kozala no pe maîtresse okomi nango pe madame c'est ça donc totika kofinga totikaka kokotaka na makambo ya bato parce que biso toyebi eloko te makambo na bango normalement eza ya bango biso toza kokota kaka parce que esi ebibi na média eza makambo na bango parce que likambo oyo eza likambo moko te ke yango nde ya mbala liboso esalama na mokili yango oyo non esi esalama bango nde babimisi makambo na bango libanda bango nde basi babimisi makambo na bango libanda parce que toyokaka bakonzi wana mosusu moya kotanga kutu bakombo eza te azobotana baniesi ya mwasi na ye mais nani mwasi na ye aza na maîtrise azobombaka asalite ya mobali na ye akoki kobimisa yango libanda te
mukonzi wana azobotana bakamara bisoki ya aboti kutuna soki nani bandeko ya mwasi na ye mais maîtrise mwasi aza na maîtrise azobomba kaka azobomba parce que soki alobi ye asakwisi mobali na ye eloko nde biso tozoluka yango wana eza likambo makambo nyonso to eleke eza makambo ya kala esi esalama nango me elimaka nango nde te tozala na bamaîtrise toyeba ndeni ya kobomba bamabala na biso eza kaka mpona bango te eza mpona yo moto ozomona nga eza mpe mpona nga moko makambo oyo tokutanaka nango na bareseau sociaux oyo epesaka biso mayele parce que eza facile te mobali nini oyo bota na ye oyo kolinga kima yo kaka boye na maboko lokola nini lokola mai mobali yango nani président oyo mutu nyonso to akoreve na vi na ye azala mama Denise et puis mama na biso Gisèle abota na ye bana mibale kobotana mutu bana mibale c'est-à-dire bayebani eza kaka likambo moko ifo mama na biso Denise na papa na biso Tshisekedi soki papa Tshisekedi alingi likambo wana te ye moko moto akosilisa yango eza bato ya mokili te parce que c'est pas facile kindeko na biso ya mwasi Gisèle atika kaka boye parce que eza na mibali mosusu ata boboya donc eza na mibali mosusu soki oloboboya ye ata lelo koboya ye mpe okosala oyo eloko te mais eza na mibali mosusu eza bongo te eza neti ka ya mama na biso donc ya musicien na biso oyo Fally Ipupa nasalaki émission moko nalobaki yango ngabi wapi mobali yango oyo ndeko na biso Niki akokimisa ye na misu kaka facile boye nani libala mosusu ata ekufi yo abia ekufa boye etufaki nga ya malamu kutu navanda nazala na nga na liberté mais eza ya mosusu bongo te eza ya mosusu bongo te eza ya mosusu donc rêve na yo ekozala kaka na vie na yo mobimba ozalaka kaka na ye ata bala mwasi mosusu mais yo ozalaka kaka na boule na ye parce que eza facile te kozala président de la république moto aboti nani mama na biso na kombo ya Gisèle aboti ya papa na biso Tshisekedi bana mibale quelque part mama na biso Gisèle toyebi te kati ya motema na ye eloko nini oyo ye alingi mais aza na droit ya makambo ebele pa ya papa na biso Tshisekedi ete ya biso mama Bijou d'Or nalingi video ekende mulai te mama Bijou d'Or alobi soki okutani na émission na nga oyo osepeli na yo na yango te inutile otina nga bacommentaire ya mabe parce que nga nazosala kaka analyse mpona kopesa bandeko na nga bato nyonso tu basabona na video suivi kopesa bango mayele likambo ekomeli couple oyo donc mama Leki mama Kulutu na papa na biso Tshisekedi likambo aboye soki ekomeli yo oza mwasi moko soki femme légitime zala na maîtrise mpo basemeki mpe bakoko balukela ye zala na maîtrise soki mpe yo bimi na yo Gisèle na bango Gisèle ipela zala na maîtrise réclamer badroit na yo parce que oza na bana yo moko moto koyeba soki mobali alingaka yo ntina lelo mpe alingaka yo te soki alingaka yo lisusu te réclamer kaka badroit ya bana na yo c'est tout vie ezocontinue c'est ça parce que libala ya baforçaka yango te et puis eza passe ovanda na yo boye mobali yango alekaka na mwasi mosusu alekaka na mwasi mosusu et puis soki alingi yo te na modèle ya président akotikalaka komona yo te donc il faut tambola oluka nzela mosusu donc mama Bijou eloko nalingi kaka naloba na bino yango oyo kutani na video na nga kotiela na yo nga bacommentaire ya mabe te parce que ngai naza na nga na partie ya motu te nalobi na nga kaka oyo eza kati ya motema na nga oyo ifale naloba pesi mutu moko fauti te napesi mpe mutu moko mpe raison te nazala mpona kokondane mutu te mama Bijou alobi makambo nyonso tu oyo tomoni oyo esi esalama epuis esalamaka nango ata na poto ezalaka nango nde il faut kaka mama Kulutu soki oyoki bamakambo yango ezala na maîtrise yeba ndenge nini ya koetufe yango mpona ebima te yeba ndenge nini ya kosalela makambo na yo mpona obebisa réputation ya mobali na yo te kobebisa réputation ya mobali na yo te bomba makambo zala na motema monene et puis bapapa soki olingi mutu te
Soko za na besoin ya fite. Ko kangama na ye bambule belé te ko pesa ka ye ba espoir te parce que zo bebi sa vie na ye. Ko pesa ka ye ba espoir te ezala ta muso bimaki na ye une fois lobi oui papa maman lokola to bimi boye ko compter na onanga te. Ko pesa ye ba espoir te parce que ezala batu mingi ba pesa ka basi ba espoir vanda na zala na je t'aime une année 2 ans 3 ans moi ça zo vanda kaka. Soko za pe mayele to ko sutuka 5 ans ebeti parce que ba yebisa ko kaka je t'aime. Toza la mayele, toza ba mikolo, makambo ekomeli couple ya biso ya mama Denise na papa na biso Tisekedi, toye ko bakisala mama na biso mama Gisèle, eza makambo moko, ezala nango déjà, ezala nango déjà, ezala nango makambo ya grave te, mutu azana te ke biso to kokata ye mutu azate, eloko esali kaka pasi na makambo oyo. Kumona kaka kozongisa mama na biso Gisèle na modèle o bazongisi ye ya mwana place wana ndenge motema na nga eza kobeba parce que likambo esalami wana zala mutu ozotala nga soki ezalaki yo kosepela te soki ezalaki ndeko na yo bazongisa ye na modèle ya boye surtout lisusu soki papa na biso Tshisekedi ayebi makambo wana quelle humiliation mama na biso Denise azalaki na droit ya kosala makambo wana mutu aza na mboka na ye vraiment donc place wana nde pesi pasi makasi donc mama na biso Gisèle ayebaka ndenge nini omemela makambo na ye parce que wana eza vie na ye eza vie ya bana na ye eza réputation na ye donc asala kaka oyo eza bien po na ye lingi bilo mingi bozala toujours wana na Bidor TV bozala jamais d'ici maman Bijou d'or alobi asala na ba publicité na sala na makambo ebele kokende boete na suka vidéo na otela bino publicité à flat na biso ya maison de passage na biso ezali na Matonge na Irebu A37 okende na yo Congo contacter maman Bijou d'or zwa place na ya kolala toza na voiture na biso ya location eza wana na Irebu commander louer voiture na yo pendant séjour na yo okozala jamais d'ici et puis maman Bijou alobi nini na kati ya maison de passage na biso toza na boutique o tozoteka biloko nyonso tozoteka ba duvet okoki kokende na yo congé okosani parfum okosani maquillage nyonso eza na boutique wana boutique peza kaka na Irebu A37 na Matonge bandeko langa mingi bolelaki ebandeli parce que donc tozalaki na problème moke kaka ya mai naza kotiela bino kafumbala eloko oyo totie toza lisusu na problème ya mai te toza lisusu na problème ya tozalaka lisusu na problème ya courant te tokóma na départ unique tozalaka na groupe tozalaka na baligne soki combien et puis problème ya mai esili toza na problème ya mai te donc mwana nyonso tu mutu nyonso tu okolinga kokende congé na Congo contactez Bijou d'or TV okozala jamais dessus benganga réserver place na yo parce que ba place na biso mingi ezalaka toujours ya occupé réserver place na yo pona mama Bijou d'or abombela o place mama Bijou d'or alobi asala na ba publicité ya bato pesa nga publicité na yo na kosala yango mama Bijou d'or alobi sanzambe mobulu baloba wana babe mais écoute abela o te ba publicité na biso yango yo. Oui, bonjour ma Bijou, citerne yango wana bapane bato basangaki citerne yango atotie déjà installation citerne yango mpe eseseli atio yango oyo donc installation citerne déjà c'est bon atio yango oyo donc awa nyonso awa c'est bon déjà donc atio yango oyo donc awa nyonso esasali nango c'est bon anda bisika tondo soki regroupement ya riche des eaux tosalela soki ya citerne donc eza kokanga kofongola anda eza nini mosusu donc c'est un peu ça. Obiso nyonso na bilore butike tokotana biso tolata voya nsimba mboka tala ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilore butike tokotana biso tolata voya nsimba mboka tala ezali na ndenge na yo mwani
Matonge, maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso, tozana ba appartement où ezali a 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme koyamba bapaya na yo na kati, comme koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.